haja liboso. Donc bakalaka depuis kozala baange basala yaka zapasa bamutulu akontrola na baange nyonso ange basi bazali ange bongo te bazali ange construire petit zali ange détruire bazali oyo ye construire silaki atoya place na bachange nyonso oye nango yo oye na bapasi détruire sisele kanje ya détruire nataka alivyo oyo la pesa tino makapeleza kuna alivyo kuzakutanga kuikomama kwetu watu wakweza kati bodo sale kama kati bilivyo tuliso bible pesa kuna makapeleza kuna kutaka bako kutaka mtego sio ndio ngone surtout bajura sisi watu wa nyumba bajura sisi ndio mko pele alors, ce jour, nous avons fait des septages pour les gens dimanche, parce que tu as dit les copains. Non, dimanche, dimanche. La passion, vous avez ça, vous voyez, mon coup, tu as fait des exemples, comme ça, nous sommes passés en compétition des péchés. Compétition, le ciel est comme un soum, mais soum, on dit que tu as fait un mot, tu as fait un soum. Mais soum, tu as fait un soum, tu as fait un problème. Jour dimanche, c'est un jour c'est un jour à pesa que obligation à mon Dieu se segregue à peine. Mon Dieu se segregue ça la musala pays. Mon Dieu se segregue la musala la journée. Mais comme on le voyait, la liste pour la pour l'état qui à pesa jour préféré pour ça le pays. Pour le dire le dégo à peu près que la Isaïe 58, verset 13. Isaïe 58, verset 13. Totanga komeso. Yawe lobi otosa mokolo kopema. Pamate ezali mokolo na ngai ya bosantu. Bokomisa yango mokolo ya monene mpe ya esengo. Na mokolo yango bosala mosala moko te. Bobongisa makambo na bino te. Bosala mobembo te. Bobeta masolo ya molai te. Boluka bomengo te. Alléluia. Bokomisa mokolo ya monene mpona lokumu nzambe. Bongisa nzoto bokumila nzambe kendela esengo. Kendela esengo zote mokolo kozala mokolo kuna leka ndenga mbona ikubeni sote ukepana nzambe. Atia mokolo mofere moko te asala. Moko te asala jour. Mais na kati ya chapitre lobi masolo pe ya molai te na jour dimanche. Wata masolo mulai pe ko discerner au contexte de masolo corps que era molai pe que legi era sa po tipa actuación de termo ni le peso de dar masolo. No fuera solo mucho ahí, fuera solo ko fuera sa pe peso de dar na. Jour oyo prepare a igreja. Juro ko bisa. Bobo bisa bolu kate poso ko bisa na bino que na proja ko teka. Na proja ko faje, alo bi ku pe ko faje mukolo santo ko bisa. Uti kate sika zo na nako, eno ko dia ko fanda na ndako ba petisi. Eza ide nzambe prophète eterno. Eza makambo za Bible musuka nzambe lo bana na ba prophète ba moko. Mais o nzamba solo ba yemo Moïse yebi sama. Lobela bango. Sokela. Moïse lobela bango jour eza jour moko ya munene ko epesa na lokumu. Mungu spa kumira. Yako kumisa te des pécheurs. Pode ir a comer, se lo kumisa. Yako kele kusana des pécheurs. Yako ko lukse des pécheurs. Yako na zambe des pécheurs. Yako na eshop des pécheurs. Yako chama solo midai. Mungu ayo na kutala masolo midai. Kusunga. Dios nunca promete esa. Nyonso ekoma na Bible eza condamnation.
Tangu toko kusema kwa maji supe sala nini? Nzamba ukusema kama soko tose. Nzamba ukusema yo soki otose oyo. Alors bien, jour oyo. OK. Ya walobi botosa mokolo kopema. Pamba te ezali mokolo na ngai ya bosantu. Bokomisa yango mokolo ya monene mpe esengo. Na mokolo yango bosala mosala moko te. Bobongisa makambo na bino te. Bosala mopembo te. Bobeta masolo ya molai te. Boluka mpe bomengo te. Amen. Bopembo te. Eloko moko te okosala. Kende koyo. Ozala ntango yoka te. Ozala ntango tanga Bible te. Mais le jour où okosa bazala facile. Tozwa chapitre oso. Otango tanga se makambo belele kati muntu ozwa likambo moko makambo susu mibale ya kusala te. Amen. Biso papa zo lobake makambo nzambe ebongo na kaya sika. Ezaba chapitre batangira yo un jour oyoka esprit mususu ba chapitre susu telo kusula même chapitre oyo ye. Kwani molimo bongo la kapa chapitre. Molimo pa bongo la kalikambo moko na tanda yo faire comprendre. Chapitre bateya yo ngoka mkololo kuta musa ngwe atele chapitre oyo na. Esengeli koyoka. Makambo susu sala katoyite. Ozo sala koyite. Ozo bosa la kolata pandro kolata. Era la mosa obale za kasu. Eza bien. No bindele. Balati ka rubiso. Mais la Bible est claire. Ozo senza basana na mayele te. Nzamba sa différence moi c'est que la ta bomo ba de c'est que la ta yo so ko kisa. Elati la moi sina mobali. Mobali. Problème na kuisa mobali c'est kana problème te. Mwana mobali kufanya kuba kukuseza kwa mjebo te nchoto ya mobali. Nzamba sa na nina te. Mais nchoto kwa nzamba sa na ndeza interdit. Nchoto kwa si babeza libanda kwa kupe mkuse mwana mwasi. Patore kama na nchoto. Omekata Moïse. Moïse est sabango. Deutéronome 22 verset 5 total na koma Yesu. Mwasi akokolata bilamba mibali te. Pe mobali akokolata bilamba basi te. Pamba te bato oyo basalaka bongo. Basalaka mapepe soni na miso yawe nzambe na bino. Amen. Ese si omona mobali na teshi kwa kusi. Dépasse je n'ai moi couper moi couper pas au temps. Tant njamba sali moi ça va Adam ça n'a souci. Adam ça n'a problème njamba pour consoler Adam chokoye bakate. Njamba reno mi masasi kwa saletini. Kwa pesa différence moi sina mobali. Eloko bobosa. No foto cha mtu bakate sala ifera na ye kotango tala kaka ye na njoto le bado ko tire ko ba tango ko tire ko ba adam washo sana susi na basadi kiti mwase koto ndele ko mora ka mwasi achaki mwasi ndele beboto mora ka ndele pembona achaki mwa ata eva zaki pepe makasi parce que na bota makasi et jusque le prophète Israël azalaka sikotangi Bible mwasi faut pas ça ne va comme ça pas chose que tu vas dans la liste ora tango kuta mwasi kalaki mabebe ko dunia te ko dala ka defo ko ni bosa na kidi ka zaki bote ni na wana nzamba sala ya wo ifale fanzo mwasi kumba njoto ni banda ifale fa mwasi lafta bidama ya kubana ora nini amba sumuki enda abombi todo abombi nani njo me mobali abombi kaka aga ko mobali sera poso mobali de moi c'était poso esa ni njoto pase bomba ila masu ila péché
sangue verse pesanga pessoa vai ser a pessoa olanga bizarre dia de colomosus o nome dele o papa eu crente no papai é balada mas isso eu já pai mas isso nem usava vai mas a mãe mas a coisa não mo como ele não se igreja sabe mas é lá que ele manda ser nada mas uma beleza no que aula de mais usando Deus da pessoa e lá que ele pensa nele Deus no caminho que a coisa da problema jura uma questão verse 20 olha mas uma beleza no lugar olha posso ter um problema posso ter ninguém mais eu vou pedir o sonho de lá Matthieu 5 tubali na verset 22 kasi ngana lobina bino moto nyonso oyo ayokende kolekana basambisela basusi oyo alobina ndeko na ye zoba basambisela likita monene bangaka nzambe e oyo alobina ndeko na ye yozala liboma ebongi batinda ye na lifelo amen olandi bakondoso kaka eske boyeba kofika la kondoso kaka fou joga de mundo na sana politique akoleka na clair le tchao ka pesa facile na mundo não se soba o joga dessa graça pardonner esa na pardonner papa bande tereba como la commission papa como se o demona yo cosa la Deus de parole salir parole mo que le sala na parole os opos de malogo so bimisa e o kanga pe moi yo cosa la te pour un jour yo cosa la fou doble moi ko simba manzana yo ko te so passer samle moi yo mu to le ko moi na sa fou quando você quer ligou uma pessoa bem que usa o fim ora ie di cosa a voi di cosa come magari già lo potete verso ora ie di malato ora se di cosa la sala canti o ie di cosa di cosa pesce gra o ie di fare che la chiesa o ie di tanto sulle segni della salsa Jacques 4 verset 17 moto oyo aliyebi ndenge asengeli kosala kasi aboyi kosala yango azende kosala masumu eske boyeba kisa peshe eske toyeba kisa peshe oyebi osengeli kosala oyebi ye okanisa obaye likomini gana nobite gana obose ke makama mele ko bele durant Ephesos 4 verset 25 26 Ephésiens chapitre 4 verset 25 nototo ya 26 ata moto asiliki asala lisumu te ata moto ayoki kanda abomba yango moi mobimba te bopesa za bolonzela te verset 30 boyokisa molimo santo ya nzambe mawa te pamba te azali elembo oyo nzambe atieli bino elakisi ete ye akoya kosilisa bombo na bino na mokolo ya suka amen Silika lo sabia, o bom bacana tentina, o peixe. Eu vou ver isso. Eu disse na cena que me seria, pois eu não sei lá que sabia, para marcar o que ele pede na lista. Como ele marcar o sura da essa que eu tenho essa peixe grave. O siliki, o logo medo, o que o lá nasce peixe grave. O siliki o seu mobilité, para ter um pouco de mais de quanto, essa peixe grave.
basengo pato kuna presha kutoka kwa sababu bayo kakate asabana pato soko yoka katepa na nikala kata bibi kwa sababu ni hasa Ocha mulimo zate mawazo ubachera bino kombe lembo ebaki na madako na bino anja zawana anja zako telema mama papa anja za pele bino bemopesi mawa ocha muzuzona president ocha mulimo zate mawazo obachera kibino bano kengila kabino za pele na bino bebona kushika kaka anja kulio boyokisa mulimu santo ya nzambe mawate obachela kibino akengela kabino batira pamba tazali lembo oyo nzambe ateli bino elakisiye akoya kosisa kote tango basantula kabino awan espia nzambe keta kana bino peto kome keta ndaku anja wa yele bane kupenda ile bila so gende kono Soki mwasilo bilimsani, mubano bilimsani. Na kabla mtu bantu sengo soe ko shasha no so sala de tule no. Wote bai so msemo oli msa. Padlos pasale masuma de. Robert Ward. Padlos pasale masumu, asala masumu. Romains 3:23 Batu nyonso basali masumu pe basangi nkembo ya nzambe kati na bango. Batu nyonso basala kabongo, babomba kabakanda, babomba nyonso de kati na bango. Akoyoka nkembo nzambe na matoi. Mwae pamona mo. Akamopide. Yesu fulu kulso problème. Alobia kosa la provocateur tena kosa chapitre. Quando isso falou provocateur bakangaye nani sigara kuna libanga foba sinza big food is already ba dona fuko isso é uma coisa muito a provocar muito a banda kali kambo kufuna baki likambo kufuna ndako likambo zomola bantu pasi likambo zopanze kristo likambo yokusandako pasi muntu ana okanga esinga na kingo okanga libanga munene bokwake na useya muntu alifale akunga ngaza kubona upesa ngaza kaka chobena sirikiresi ngaza yoko kuprofu muntu alifale profasio mubanda muntu abanda ana tanga kibino ana koda oba ndo bakiba kufira moto ekina mabele ezindisi bakunyoso oba yokaki oba profete ba yokaki moto elande bango de problème abomela ko de sens abomela oba ndo baki ngura timoki emele baoba ndo baki ebayoka kikaya pamba moto kiti ozalaka profete de place yo zalaka na kusema kwa nini yo kumbe yo na date Jérémie 7 verset 9 et 10 Aso ile ndio kuboye ili jamba boye kali jambe moya batu Jérémie 17 Zambe makanisa bantu ayekotema mtu akotwa kamutema mtu ayebi lelo kuta kusa Jérémie 17 verset 9 makanisi oyo zale motema mutu ekosaka yango ezali mabe penza nani akokoyeba yango moto mosusu akokobongisa yango te amen nzambe ayeba nyonso yo pe yeba kaka nzambe ayeba oyo oza soko eke na nzambe ayebera ona sama ozala na avantage juro boyoka bandoki
asuna saka na mabega lifo ile pesa nini asukwa na kusunisho